sagesse enfin non. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, ndeko balandi ozana miloni voilà toza na se technique toza awa tozali koyebisa mpe bandeko oyo babetaki bebe loteri na biro na biso ya Goma batinda baaccuse de réception na bango na WhatsApp mpe batia 1000 francs na Orange Money mpo totalela bango a partir ya matali totala résultat ya bebe loteri okomema accuse de réception oyo topesaki yo ntango tobetaki na 1000 francs congolais mpo totalela yo en nouveau service asengi lisusu na bana Congo central nyonso baleka na biro na bango oyo ezwani na matadi na rompre damar en face ya Sosimet mpona kobeta immigration Canada. Canada apesi chance na plus de 450 millions d'immigrés bakende kobanda mpe kosala leka na en service avec 5 $ mpona kobeta immigration Canada. Soki obeti ozwi oke kobanda na Canada lokola résident permanent. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bazolanda biso. Alors tokobanda ese technique lobi kaka oyo tokobanda ese technique kuna nde tokopalola tokobanda koyebisa bino tokolanda yango en direct. Donc lobi tokosala ese ya makambo donc tokosala ese tokosala ese ya lobi merci tokomeka ese mpona makambo etali voilà tokosala ese donc lobi tokozala en direct tokozala en direct na ba tokozala en direct bokoyoka biso donc makambo nyonso koleka kitoko na kitoko tozala pose voilà voilà lobi Aristote akomonana yango tozolobaka lobi tokobeta vraimen masolo ya kati tokobeta masolo vraimen ya kati ya kosakana te. Merci bandeko baolanda biso partout na monde parce que boza telema ebele ya kolandaka biso lobi bokolanda ngo donc bokoyoka en direct oyo oza na poto oza na Brazza oza na États-Unis okolanda yango voilà. Voilà, donc merci beaucoup. Pour lelo, en tout cas, pour lelo tosuki awa, oyo ezalaki nango ese technique. Doza ese technique. Nani? Voilà, donc petit fond
yango toza awa Je le mets dans le Seigneur. Habitant de la ville de Matadi, campagne Jésus qui guérit est là. À travers son serviteur, au nom de Dieu, c'est Dak et Ramil de Ghana. Les habitants de la ville de Matadi. Nous sommes tous les Christ, soyez là. La campagne Jésus qui guérit, qui sera au Stade d'Amar, du jeudi 12 au samedi 14 juin 2020, à partir de 15h jeudi. Campagne Jésus qui guérit au Stade d'Amar, du jeudi 12 au samedi 14 juin 2025, à partir de 15h jeudi. Nous touchons des problèmes qui vous dérangent, tels que problèmes spirituels, maladies, blocages, infirmités, travail qui ne marche pas bien. Campagne Jésus qui guérit est là pour vous. La guérison est à travers ce serviteur, l'homme de Dieu, évangéliste Dak et Ramil de Ghana. Venez nombreux, Jésus-Christ est Seigneur. Campagne na Yesu Kristo dana matatu campagne Jésus qui guérit mais puis c'est une petite na kisadi entendu